Yaleo le D, lundi, Zingler de Bandril, Zing Zong, Fokato Frapakabino vraiment chaque année. Oula chinioni wa majimu. Moi ni banani pa. Bona tembe fo, il faut no Frapakabino vraiment chaque année. Oh c'est un tambo comme pepo de zéro bino ka tembe. Ba place ni kisini. Mutuka ngo ana bino ka tembe. Ya Madara, ya Mayo Jaune, ya Oji. Fondation c'est un tambo comme pepo de zéro. Non, tumika na bandu. Non, muntu tena muja motoka, muntu tena muja motoka. Hein? Angala deli. Hello tout le monde, coucou tout le monde, salut ma communauté, salut mes winners, la team des invincibles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Permettez-moi de descendre mon micro pour vous permettre de mieux me voir. J'espère que vous êtes en forme, en parfaite santé. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, n'est-ce pas? J'étais en mode wallé. Et pas mal de raisons qui sont connues en inbox, mais que je ne préfère pas vous expliquer là maintenant. Ok, on fera carrément une story time à ce sujet, n'est-ce pas? Alors là, c'est ma toute première vidéo on a au sala avec mon visage, etc. Parce que ça fait très longtemps qu'on en sait sous ma vidéo est illuminante pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de raisons. Vous constatez que la déco a un tout petit peu changé. Effectivement, voilà. Petit à petit, il y aura du changement, il y aura d'amélioration, il y aura des ajouts, il y aura ceci, il y aura cela. On n'a pas encore fini, n'est-ce pas? On est en train de travailler, toi, dans le labo. Je vous salue tous et bon retour aussi, hein, n'est-ce pas, à Dab. Parce que tout ça qui est en moment de pause pendant un bon bout de temps et na période na soit pause on a to qui peut baiko ebele to qui que to panzana qui to qui que to yoga na lisute que to kabwana. En tout cas ça nous a vraiment fait marrer parce que en tout cas Dab reste et demeure, c'est-à-dire atal lelo to partager sous ba locaux mon côté ba bureau mon côté mais Dab production continuera d'exister, n'est-ce pas? Alors je vous salue tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier numéro en visuel, parce que ça fait longtemps, hein, dans Sarah émission on va off. Alors là, pour ce numéro aussi, nous allons parler d'une situation qui s'est passée sur la toile. Vous voyez bien que nous sommes experts en fait de société, comme j'aime le dire, n'est-ce pas? Alors les sujets qui viennent sur la toile comme ça, vite fait, on en parle, on en discute, j'essaie d'émettre mon avis et vous aussi vous réagissez, n'est-ce pas, dans l'espace commentaire pour émettre votre point de vue. Tous ces plateaux où non ça qui biso que c'est ça qui va réguler la situation mambo les dans les réseaux sociaux surtout ba bavure ou les dans les réseaux sociaux. Mais tout le monde a un pasteur être interpellé, mais tout le monde a un chroniqueur mafingiste être interpellé. Tout le monde a un chantre, n'est-ce pas, influent amour à la biso attend dans le gospel ou dans le profane être interpellé, mais tout le monde a bah soi-disant influenceuse et à TikTok au bazar au cœur à un scandale et belé qu'on a interpellé. Là, particulièrement, tu as dit solo à sextape. Parce que j'ai pas encore donné mon avis sur le sujet. Tu as dit solo nandeko océan. Ok, il y a mon swahili, n'est-ce pas? Vidéo na bango est fruitée sur la toile. Problème n'a pas pendant la continuité. Problème n'a pas la forme dans la gestion et la situation et tu retiens peu d'éléments mususu na kata live. To solo là. Vraiment tout sur là clairement sur ba genre ba vu les autres les kanakati la communauté na biso ou les autres les kanakati ya communauté congolaise ou les autres dépraver ba mœurs à longueur de journée. OK, légèreté ba fi ba comme na lelo sur les réseaux sociaux, le silence des parents face à attitude na ba comportement ya bana. Maman le baiser belé à ce sujet. Je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on est le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. N'est-ce pas? Bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipoa, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo parce que nous avons bien une légende quoi, la légende de YouTube. N'est-ce pas? Alors je vous invite à liker, à commenter et surtout à suivre ce merveilleux spot publicitaire et on va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Malienne vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.malienne.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Malienne, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, j'espère que vous avez suivi ce spot publicitaire, effectivement, de maman Malienne. Ndenge boyebi biso basi, hygiène intime sera très important. Basi toara très fragile, basi toara très sensible, basi tozara vraiment n'a besoin aux hygiène moro boye parce que il suffit d'un petit truc au sentir que nous autres on a bon moi c'est ça penza les sous bon motier, n'est-ce pas? Et surtout maman Malienne naza on a pour na mibali, toi na ba gel intime ya mibali, toi na ba gel intime ya basi, toi na ba capsule et kondi sera c'est à bon moi si aux zongi moi si ba produit à ba règles douloureuses, il y a ba fibrome, il y a ba myome, il y a ba trompe bouchée. En tout cas, si on se retrouve dans un problème mignon, so ko hésiter te ko benga biso. On a besoin ceinture moko yo ngosa no liposuction te. Ngosa no liposuction te olingi, ngosa no liposuction te olingi plutôt oya ko aux à la ventre plat. Olingi liposuction te. Alors ceinture à maman Malienne izawana okanga mo kitoko et condition libumu okepe feti na yo cérémonie na yo oza très à l'aise oza atteindre un problème te ba produit na biso la ceinture na biso ezali et surtout pour na bandeko ba okokomema zemite ba okokumba zemite to na ba thé de fertilité na biso mingi batu ya ba kisi ya kobota ba sunga plus ba maman que ba papa basala aka ba kisi o mona maman mela kisi maman zoa kisi oh maman ko zoa kisi mais ce problème ils appellent pas papa au moins il était que tu régler dans cette situation donc et aux appels l'idéal serait aussi que n'est-ce pas papa peut avoir kisi alors maman Malienne azana pour na bino ba produit pe ba papa ezali pour ba papa belo moi mataka ici et kufa a la musa mataka ba papa permettre que maman pe ayamba pe moi zemi sale pe moi bien donc ba thé de fertilité na biso ezali wana outi ko boto zo lingo zonga moi mbangu to na ba thé pour bain à vapeur after accouchement c'est-à-dire après accouchement ba thé na biso ezali au vandele ngo au CPOP sanga merci bo benga biso na numéro na biso affiché wana ou encore bo keni na site na biso www.malienne.com à part site na biso wana bo kende pe également inde pena bo mema ni molongo bo même pe molongo ti inde ti boye na ba Instagram na biso na ba TikTok na biso na site na biso www.malienne.com to na numéro na téléphone so bo bengi na pesa nomba na moko ba coordonnées n'est-ce pas? Il y a maman Malienne Azawana pour Nabino. Alors, les amis de l'Afrique, vous savez, on a forcément besoin d'avoir des bonnes orientations par moment pour notre choix na biso moko ko za na idée oza na projet oza na initiative mozo bandenga obandati ozo bandenga osalati mozo na besoin ya bato moko ba encourager ba pousser o oser parce que des fois ça rend courage force à oser des ans à biso. Alors, maman Daniel Sassou, na maman Sephora Kodjo, bah ça ici tournée africaine, bah on les canaba différents pays d'Afrique. Kuna boye bah koya ko n'est-ce pas ko bête la biso li solo, bah ko former biso, bah ko transformer biso à travers conférence na bango, bah koya wana pour aider biso, pour booster biso, pour motiver biso. La conférence va débuter ce 5 juillet 2025. Déjà na Brazzaville na mboka na biso en face awa donc boya ebele billet na réservation na biso ezali déjà visuel bozo au mona wana ezali ba point de vente na biso pona bandeko boza kuna na ngambo ya Brazzaville bisika bokoko ozwa ba billet na nobo sa ba réservation na bino parce que les places sont très limitées bientôt to ça la sold out alors bosa la noki bosa déjà ba réservation na bino il est encore temps venez nous allons oser ensemble n'est-ce pas? Alors on va commencer notre sujet du jour. Obi Banderolanga en vrai de vrai réseaux sociaux et commis locaux yo ezo bangisa biso parce que na kala biso ton tozo okola bana bazako ozala accès na n'importe quel contenu facilement bazako ozala accès je voulais dire na n'importe quel contenu te na réseaux sociaux
bana po ba se connecter na réseaux sociaux pour bazana contenu moko songolo pakala en rapport avec ba jeu à mikolo, ba jeu à papa na maman, en rapport avec bosangani na papa na maman. Il fallait que bakutana na mot de passe moko boye o ezo ko confronter bango nango biso ton to kwa so kola école na époque à cybercafé. Au monde aucun na bureautique, aucun na cybercafé, aucun na bureautique moko boye au sengi ou accéder na internet. Soko monika a photo ya mwasi alati bikini atika leso na soutien yo moko bangi obi onini mukolo nyoso za peme na ogangelo yo biloko boza kota na internet yango. Et pour accéder na fenêtre ou epesi image wana, il faut un code, il faut un mot de passe. Ataka na ba Google oyo ba accès zaki très limité. Ezaki na ba stratégie pour na kota na ba site mususu. Ba oyebiso luka ndenge ni luka o prouver koza mukolo to koza roboté. C'est-à-dire baza compliqué ba accès na mambo bébé. Depuis un moment, tout est maintenant à la disposition de tout le monde. Au monde, la vidéo mo ya mabe, la vidéo mo compromettante, ba image moko ya mabe, ba image moko ya eza na la disposition mutu nyonso. Moi na nyonso ko simba téléphone ako kota partout. Na ba site o ebanda kotia ba séquence moko obscène comme oleka. Ngana ebito en TikTok ebandaka ezaka difficile au monde ba tenue moko déplacer na TikTok pour banga que bon kanga compte na yo. Comme on a ba image mo compromettante, yo ti na ba Facebook, ba to ba osala na mo ba biloko moko boye. Oyo, c'est-à-dire il y a bo kele. O ezara que biso ton tozo ko la ba tie film moko ya ata top model. Pour le ko na ba novelas. Ata top model. Biso va na salon, ba tie top model. Yo maman a bien ta top modèle na salon. Yo vandi ta top modèle. Biso on va na salon quand on a information, on a air à théâtre. So comme il a heure à top modèle, ba bengani yo. So qui ba ta ta film à Nigeria, bazo interpréter na lingala. Ba bali ba pesa na bisou, ba kangi o misu. Yo mo ka tango moni ke a comme il ka ba bisou yo mo telo ni mupanzi. Yo mo kite lo menacé o luke lo ko sala. Pour songa liso parents talo. Aux télécommandes, il faut zapper. Au continue autant la image d'un modèle ou anaté. Mais c'est plus le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens voient, ils regardent tout et n'importe quoi. Ba parents ba comme autant la nouvelle na bana na salon. Au coup de moi ya mukie. Il y a 3 ans, 5 ans, la famille mo bo autant nouvelle na maman na e. Na ba tata moi si na e. Na ba tante na e. Na ba oncle na e. Limite ezate. Là, on va commenter la série, on va s'embrasser, Netflix, etc., etc. Puis là, on va se faire allez, tant que on a abus, et ça la facilement. On a des images compromettantes, on a des lèvres sur les réseaux sociaux. Net dernièrement, on a l'examen d'état, ce qui 4 jours, ce qui nini. Vidéo, jeune fille, avant d'être très à l'aise, on va droguer, après si mon Congo. Avant d'être katikati ya mibali belé. En uniforme, waya simbi oyo, waya simbi oyo, waya simbi ba osali partout. Avant di pe wana na kati ya bana mibali. Boyo ka somo na ndenge nini? Tango ba mona ba chacha d'or, bazo ka lisoa chacha d'or, soit des influenceuses, azana visibilité na réseaux sociaux, azana makambo na réseaux sociaux. Ana ba contrat, li solo ya kele bongo ya vie na ebimi, ya ba partout so ya ba biloko nini. Communauté ils force à toi et que les kaisans ne l'ont monté où mais en internet. Tout ça preuve na monté, toi na image na monté, mais déjà là comment un bon faki communauté est martelé dans le sens de dire que eza image ya mabe faut qu'on dénoncer, faut qu'on boya yango. Ye moko ko kape ko ya ko sala vidéo moko loba en tout cas ngai na ko dénoncer likambo yo ba lobi ba ko senga makambu mais nazo loba yango na bana nazo loba yango na bilenge eza vi ma beze lo ko sala te en tant qu'influenceuse a passer ta message moko bon nanya ko loba do ba challenge moko débile et au sala na bana 6e. Si je tomberais sur cette vidéo là na outil la binwango bana 6e en uniforme. Awa na uto awa
awa soki pe mobile nanga boyinga mama za te awa mobile nanga soki alalaki nga papa za te awa soki c'est-à-dire de la vulgarité qui sort de la bouche ya bana 6e. Tozo tomber sur ma vidéo on a TikTok. Tozo tomber sur ma vidéo na ba Facebook. Okoyoka ngane na 6 ya bwe kindumbe zelanga. Ngane na 6 ya bwe zemie zelanga. Ngane na 6 ya bwe une citocherie. Biso tonto bana aussi ça ezaki. Non, ok, il facile qu'il faut comme un journaliste. Le quoi nous il a madinga. Oh, non, ok, ISP Gombe. Oh, tenga ok, ISC. Oh, non, ok, UPC. Oh, non, ok, Unikin. Banana munoko. Bazao sa ba challenge. Ya ba discours ya esika ba na intention qui lobby. Pour na ba vie na bango. Pour na étude na bango. Mais ba na ba sa la bazui diplôme d'état. Ngande na ok, kindumbe zelanga. Ngande na ok ndeboy. Kobote ezo zelanga o ngane no ke mibali nde bakolalanga c'est-à-dire ezo loba mabongo sans scrupule sans vergogne. Ministre éducation, ministre jeunesse bazana mboko c'est ça, excusez, et ana mboko nani on s'occuper d'éducation atako ke ko luka be kolo bana na ba bimeli à partir ba bilongi na bango ko ça la vie de recherche ya be kolo bana na ba bimeli ba convoquer ba parents na bango. Ba luka ba comment la bonne inspection générale ba sanctionner bango ba présenter année ou ba contraindre bango que ba bandi la ti année prochaine pour permettre que bana mususu ya mike ba be loko ni ba yo ça na réseaux sociaux bana ba sali ba vidéo compromettante wana soki ya partout ba luka bango c'est-à-dire to comme na niveau na mboko yo il faut ba sanction moko sévère et kouya pour que ait servi par moussou d'exemple. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de sanctions sévères, les enfants ne comprendront pas le danger ou la gravité des choses pendant le bac. Non, ça la beauté parce que ton baninga basala qu'est une conséquence. Bah on va comprendre en côté, mais malheureusement, on est face à une réalité que tout le monde est occupé. Au fait, il y a des ministères qui sont censés suivre ces choses. Il y a des organisations, il y a des gens qu'on a responsabilisés dans ce pays qui sont censés suivre ces choses, mais ces gens-là sont occupés d'autres choses. Priorité n'a pas ça ailleurs. Priorité n'a pas bavure les réseaux sociaux. Dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes qui ressurgissent chaque année. Chaque année, comme il y a une classe, il y a bleu blanc, il y a une vidéo, il y a bolumbu, il y a une vidéo au sangisanzoto. Chaque année. Ce qui va monter conséquences sur l'école qui va bazaki dans l'année précédente. Ça veut dire que vous avez maillé les baoulou comme ça, bavurta. Bon ça bavurta. Le quoi la famille ils ont qu'un sou pour éduquer banate. Le quoi la famille ils ont pour instruire bana suffisamment. Le quoi les parents basi ba lembi. Biso ba parents bazaka na rigueur. Éducation na mboka o esuka na bana esuka na bana ba 1990. Na ba 88 ba nini kuna kita. Toko suka ta peut-être to limité, toko limité pendant la rigueur près na 95. Bana nyoso ba ya près de 96 kita, ba pourriture, ba parents ba ko gérer ba moti. So okuta na mwana oya za partir ba 96 tina 99, okuta na mwana moti ata na 2000 aza éduqué. C'est que famille na bango penser faut que luka ba parents na ba pour ça remettre bango prix. Oh mwana mama boisa na langage na vulgarité et ça na tenue la manière d'être né dans les réseaux sociaux aux autres télé boy aux sa lecture à mutu bo senzie au pemawa si toché ko pemawa légèreté ko pema moi si surtout ni âge bazaka na 22 ans ça dit bana moi ba lobia ça dit bana moko ya ba lobia bana moya ba lobia bana ba 20 ans bana ba 20 ans bana ba 22 ans ça veut dire que to bota ki avant le roi ba maniqué neti ngabo na rose apena mwana ajwana. Vous pouvez imaginer
Ba parents ba lemba. Ba parents ba zesu na rigueur te. Ba parents ba zesu na autorité te. Ba parents ba zo ko kasu ko ganga te. Ba kasu ko osevoa te. Parce que moi on a 20 ans comme au lié sandako. Azole sa papa parce que mon salaire na ba fonctionnaire à l'état salaire eza malonga ngana wuti ngana call na mboko ngana tikala oyo kateke na mboko yo ba fonctionnaire ba futa ba 1000 € par mois ba fonctionnaire ya ba enseignant je veux dire na tikala oyo kangote biso soto kuli na ba salaire médiocre o ba parents na biso bazako zo na ba musala ngwa ba letango na ba misala ngwa bazako kende. Ok, bah, on a 17 fois en école, mais aussi, si pas né, au passé, pas ma classe. Quand salaire médiocre, on a ni bah, parents, sont en autorité, na salaire médiocre, bah, préférons la lanza, mais yo, jamais, au côté, na téléphone, mon bal, ya sombé, au nanda. N'est-ce ni les lots, bah, parents, l'eau, bah, capacité. Bah, parents, les lots, bah, capacité, poignée. Na kalezaka, bah, na ba bébé, la, qui pas, bah, coco. So mwana kepa koko ke bébé la kuna bana ba komo bébé na ndako ba parents na bon tata na maman en vie mwana moi ça tenga ma komi des fois kick mwana komi ka bona TikTok lembola chez les parents mwana tiki ba parents na kikuku na quartier moko boye lupango so mbule beti so ma esili bo moi ke mabele sala vert ça veut dire awa ma etondaka rideau ku ba beti na sete mais moi na ok ko foutre la villa moi na ok foutre l'appartement moi na TikTok a ça ba vidéo na hôtel en luxe et maman pas au son téléphone a bengi pe moi na wazo et biso na kalaton tozo kolé et ces jeunes filles pose anda ko yo ka soni biso ba génération lobi ande to kumo zo banda à l'occasion de ngane tinga na bima na zonda ko pona zo sa na ville nanda ko ezay musika ba 2 heures de route na bande ko makana en retard mais ba les belé et puis nando ça na Vodacom Congo s'il vous plaît ba na lelo ba zo banda ko asa kana te pour ka créer compte TikTok yana ba boni azwinda bino mo bo se poser la question te Asa kuno on a contrat, asa ata contrat avec tige allumette té. Pour un contrat perruque, bah contrat perruque comment ça na contrat na salaire à combien? Et ça na salaire à combien? La plupart bah ça avec échange de service avec un montant minimum. Bana ba comme bouli ça tina moi bana ba oteki ça. Ça dit moi qui chasse on ngala makasi moi na banga buibu té. To beta lisolo oyo. TikTok est comme une plateforme. Il y a Oteka Bassi. So, il y a des deals, il y a des cop, il y a des l'art. Il faut un TikTok. Fille au bon on a image comme on est Tabita, Masili waou, Masila waou, Masiliwa. Bref. Tabita, azara na TikTok. Asara ba vidéo na elle, asara ba challenge. Na mona ka simba ba futa moko so ya choko so ki ya produit éclairci ça fait bref bobi ka te ba fi ya pembe ya mikolo égale injection égale moi ma futa moko bo Tabita to ki sango ko in internet wa kake na matoi mutakalize 6TP vidéo ebimi toza choqué tobi ah mona moi si kitoko bo mona mwasi pembe bo nani asali ebo tozo mona mwasi emo kwen ne lengi nyosot likolo mobali lolemo laisse nous voir comment on lembola lolemo kaka na tolo kaka simba pité je sika a au sala ba geste en gros parce que bakati ba bombi ba parti mususu ba otia ba séquence na TikTok. Très investi dans le Mougouli, très investi oh. Très investi. Vidéo bimi. Tout ça choqué. TikTok on pas publier mutu nyonso. Ba publier ya be Benita ekala. Ba publier ba chacha dor na mwana na bana basi. Balobio ezaki yete
Après, donc, qui soit partout. Bah, publier combien de filles dans TikTok? En plein débat. Bah, vidéo qu'on foutait, bah, audio qu'on foutait, bah, information qu'on foutait. Ngano nous, n'a comprenez tes filles, n'a mon à peine, n'a pas suggestion quand n'est pas. Mais n'a comme comment n'a n'a pas vidéo ernion, on comprend qu'est-ce qui se passe. N'a comme mon n'a pas d'oiseau tiré à photo n'est partout. N'a comme qui nous est à Koufi, à cet accident, à Bali. Oh, fille en haut. Sextp. Ah, ils ont des boys. Non, qui mawa. Otali beauté en dégo moi si. Biso va finir so va faire blog mabe. Biso aura bien été. Ba la plus jolie, na la plus belle il y a TikTok. Quand on ba pibia ba bolumbo. Alors, na continue ba réseaux sociaux na. Na moni ko sala ba challenge. Ko sala ba vidéo kala lobi. Ah, muto ba bimisi bolumbu pona ya za na ene sengo. Ba pesi ende marché to ndenge nini. Bado akomo luka baye ba mobali yango na komo yoka na beko mobali yango za musenzi atanga te azaka na mbongo baza éduquer te nga na bi oké pas de problème to luka to yeba garçon nga yo sa live aye ko expliquer ce qui s'est passé na hôtel la bino audio ya explication à garçon et puis bon, là, non, explication à garçon. On se retrouve. Makambo eza boye. Ezalaki boye. Ngande, oya koki kopesa bino explication ya vrai eza ndenga. Oui. Ezalaki boye. Ngana utaki fête na ngai, ezalaki tozalaki na ba fête na biso nini. Na ye kozonga. Nakomi na ndako na vandi na nga. Nalali, nasilisi kosokola nalali na ngai. Kutu bomo na ngai naza bilamba nalati bilamba no. Nalali. Tango tolali ya ozwa video wana azako nga pe naza conscient ke video esalema. Yepe aza conscient ke video na osala. Par après eza ngai na okanisa deja no bi osala video ya aza musika nga pe naza musika. Akoki jour mususu akomi kotala yango atia yango kala telefone ya pamba boy e osala eloko moko te ayebisaki ngai ke na ofilme na yebaki ke aofilme. Ok. Tango ngai siko aofilme nde na Snapchat tango aofilme na Snapchat nakanisaki ke akozwa yango atia yango abombi yango kana nini na Snapchat aenregistre yango kana ndenge to enregistraka video na Snapchat na telefone ko ye po enregistre yango na telefone azwi yango atia yango na story ya nini ya Snapchat. Totiki telefone ezalaki soki 3 vidéos wana batu nyonso bao commenter eza soki 15 vidéos soki 20 vidéos wana bao kosa. Atia yango atia yango tango atia yango biso nyonso tovandi tolali. Na stukika appel moninga nanga aza na nini na France abengi nga na WhatsApp abengi nga Océan makambo nini osala nalobi makambo nini ba biblio e pa nini atabita na nini na Snapchat atia yango na stati na ye ya Snapchat omona yango te nalobi namoni yango te zela na tala lobi konta na compte na ye okomona yango bala moko na azute na muki deja ma moko na tuni tabita video uti ko filmer otia yango api lobi te na tia yango na telefone bala moko na ye pe azute telefone ba bengi ye deja e pa mutu moko na Snapchat na appel ya Snapchat ba bengi ye balobi ke nani osala erreur video wana otia yango nde na pre-story ya nini ya Snapchat bala moko nde toye kotala boye esali déjà 1 heure du temps ezalaki ya 2 heures tokomi déjà 3 heures et pas biso déjà vidéo ekomi déjà na combien batu 700 personnes 721 personnes déjà batali yango nalobi erreur osali déjà bazwi vidéo ya tatu tosali nde nini bazwi yango kaka ka mutu wana abengaki ye alobi ke botindela biso nini bongo tokopublie yango te nalobi video na 700 personnes ndenge biso nyonso toyebani na TikTok boy ndenge batu na 700 personnes bala deja batu ebele bazwi yango deja nazwi numero na ye nalobi na numero na yo tosaleli ye transfert kala butu wana soki 3 heures du matin wana tosaleli ye transfert na numero na nga na bakatini nyonso na kolakisa bino nasaleli ye transfert ya $1500 kana butu wana totindeli ye ntango totindeli ye nalobi nga deja motema na ngai ndimaki te nalobi makambo oyo ata nde nini ekobima
ti mususu abengi ngai alobi obotindela biso mbo wana eza explication mobali nde tolandi mobali apesi explication selon lui bazalaki en plein eba eba ezwi elengi ti mwasi ye moko afongoli snap abandi osala video d'après mobali andi osala video andi osala video andi osala video ntango asali video mobali mpo na ye mwasi na mosusu aza na besoin bomba video wana ando otala yango mobali yango bakobanda otalaka sikoyo basali video mwasi akanisi enregistre yango na telefone nzoka ntango asalaki apartageaki na story donc partage na story ekei ekeko video ekei esa siko mosala ti bayaka koyokaka information c'était déjà des heures beaucoup de personnes avaient déjà vu mutu mo asali bango chantage alobi nga naza nanga na video mais na kopublie bino te so bopesi nga mbongo ipare bapesaki $1500 mais malheureusement video yango ebimi kaka. Alors il fallait assumer. Le garçon a décidé de faire le live pour expliquer. Apparemment, il n'avait pas préparé la fille. Pendant le live, moi, si tu as réagi à tout, yoza en live, oui, bisingate, boyoka. Même c'est où le bateau. Il fallait me dire clairement que tu as vu ta maison en live. Donc, tu peux rendre. Fille à lobby, garçon dans un live. Fille qui t'a dit comment ils en live pour expliquer un etc. Après l'affaire du live, le garçon fait une vidéo par rapport à nous sur les réseaux sociaux, sur internet. En tout cas, il présente des excuses. Moi, si non enseigne pardon à la communauté, mais Mobali a présenté mes excuses dans la communauté. Ok? Je vous mets la vidéo. Bonjour, peuple congolais. Les Angantambo Polin. Naye kosenga bolimbisi na yo nyonso ebemi. Naye kosenga bino bolimbisi bolimbisanga na petit na bino na ya na bino na aleki na bino na mwana na bino ba mama bolimbisanga ba papa bolimbisanga tous les parents nyonso bolimbisanga na yo nyonso bomoni lekaki na barezo boye na boye ezalaki malikambo ebimaki moya kosala ezalaki te ezalaki par erreur ya telefone te toye kokoma na makambo wana tokomi ti boye bon naye kosengaka bolimbisa ngai atanki mwana na bino aye kofukamela epa bapara na ye bolimbisa ye ebimi mabe motu nyonso bao balingaka ngai meme babone na nga meme nini bamonaki yango na manda ndenge ya mabe me ezalaki erreur nde ya telefone te na motu ekoti ngai nalobi te naya kosenga bandeko na nga balimbisa ngai eza erreur ekoma moyen ya kosala eloko eza te. Donc vous avez suivi alobi aza ndeko na biso tolimbisa par rapport à makambo nyonso eleki ne bandi ya video na tielino video ya garçon ot bomoi niveau matala na aza nango bomoni niveau ya instruction aza nango même ne lobeli ozomona ke moto ake pena mosika te na bande de l'école po soki ekole yango bakendaki le mosu ando bana mingi na baba asuka nde mobali ndeko mwasi abimi na bie ba plus belle fille yango pa TikTok na ndenga mabete c'est vrai que kotekisa soki oteka okipe qualité ya cliente esuffit aza na mbongo na ye mais quand même un peu de quand même so na kati ya likambo oze mekoti mpo na mbongo bino bootekisa chez n'importe qui ata motu mo boeteke so video ebimi bazomona ata asava quand même po eza deya soni baparent na biso baovivre na humiliation ya bascandale aboye oyo biso bana toosala sur la toile eza soni baparent na biso baozala humilie na makambo aboye biso bana toosala sur la toile yango
Mais ça pas ta parents sont moni pas ta mouton pe osali pe busalite ngo pe eza pas taper malonga pe. Na juger ba choix na été na ba goût na été. Mbongo la soin te mbongo la salite. Mais quand même Yesu. O mwa ke oyo mbongo kaka. Po ba fi ba mona ba bi garçon azwaka. Ba bi garçon azwaka amona na nango asimba ngo pe. Ba bi garçon azwaka. Amona na nango asimba ka pe. Yango ba bi yango de fi alandi. Nalina loba boui. Ndelo kwe kamwisinga. Eza la tranquillité de la fille. A ça l'année ma vidéo challenge. Quand on soit appelé ça dépression, on luka se défouler. Bande konanga. Eza que communauté ou eza au fait est toléré nyonso. C'est vrai que on va ça makam na monter à ma bé. M'tomi bomate. Mais faut communauté, faut pas sentir le côté humain. Son il peut faut zalat. Il faut zapper une attitude moi on s'effacer pe na onda moupé. Au batami pe na on peut moi moukiepé, au tiki tempête en pe leki, après zongi non plus tard comme si de rien n'était. Ba tous les lots ba commission ba publier ba on ba sur la sonité. Année normal. Genre la vie continue et au calme. À ta vidéo tes excuses. Bon mais on est pas influenceuse. Ça y a on a bon on a que ba vidéo ba na miki ebi mebele. Po ba ebi ke mi kolo kutu. O ba koke ko battre la moi réputation. O ba na moi ba abonné belé. Ba o géant o dada. Na ba commentaire muto kufa zate de toute façon ba bimisa ku bananyo na bananyo mais au fait tout comment normaliser ba eba. To comment normaliser ba bavure à modèle wana. To comme ko normaliser ba situation wana ce qui fait que ba to ba yo ka sous somo ya osala mabete. Ba doit comme osala na mo mabe. Somo nango ezate muto ka somo kwani. Somo nango ezate. Muto ka somo kwani. A osala nango kitoko. A osala nango bien. A très à l'aise, à confortable. Parce que t'as un problème qui. Ba doit soutenir ye basa. Ba bonner ba mati kutu. Est-ce que vous avez que tant ou bon ça ma ba bonner des sco ba mati. Parce que ba ozela, c'est la communauté dans laquelle on est. Bandeko na telibino na vidéo awa. Bandeko na telibino na vidéo awa. Vidéo on a otela bino awa bo mona. Bandeko ba mwasi na mobile en plein live. Ba o simba na lokola n'ébité quoi. C'est-à-dire soit fait bêti bango comme vous appelez abusivement mampouya. En plein live s'il vous plaît. Mobile o simba mwasi netika bakata bilamba ba sango totalate. Bilo rabwe oleka. Na mboko toza na communauté congolaise, muto oyoka sonité. Bako simba na je vous dis, oh mais laissez. Non mais laissez. Et moi si ango. Amiti qui paye. Bino mo bo monat. Est-ce qu'on va na obedna ko inventer une histoire? Tout ça to komi wapi, communauté comme normaliser bêtise. Bato lo wa ba biso, to za traité de tout. To fingama. T'auras bien été, t'auras blonde babé, tu es beau la tête, tu as nini, bah qui connaît tout, que le bas français ça vous a maïl été, tu as si tu l'équipe à tout nyonso. Mais bateau au bazar au cœur il y a babi locaux communauté faut vraiment y boycotter. Communauté boycotter à bangote. Au contraire baké baki samakuna. Au contraire communauté ils ont normalisé les kambango. Ezaka ba fille yo penza ba fille yo penza akako tekisa tale sika ngozo tekela tala mobali ya vraiment mobali ya kwanza na mbongo ya mbongo ezaka salité landa na mbongo mbongo akana salité te mbongo alaka boye te mbongo akana défaut te mbongo ezaka na nini te ya fanda na yo des communautés au bus au vin. Et Moutou, on se sentir honteuse parce que il y a une partie de la communauté qui la soutient. Sauf que la communauté, on sort aux système à la communauté, on sous au sali ba dégâts ba boycotter. Ne ba bavure rebelle si là. Ba bavure na communauté am si la raté parce que boycott ya la raté. De comment on a sur Luka comme on a abonné belé. Ça n'importe quoi na TikTok
yé pas mata pour que lobby azwa pe ba deal azwa pe ba marché fi ana ndenga zaboy ndenge kutu atambusi déjà ngamona ko momi tuna yé enregistré ce qui n'a qu'une explication garçon na koloba que ba ça qui snap par erreur et bimi ngana nina yeba fi yango ayebi ke garçon ngaza na mbongo akoza aza na basi ebele alinga kanga place na ye yango asaki vidéo wana pour peut-être que soki bimi garçon wana azanga ba fille esika nini okende asaki vidéo pour asala chantage après au fait a exposé qui vidéo wana exprès pour passer makambo na réseaux sociaux parce que pour la visibilité ba prêt à tout bon moni visibilité ka ya réseaux sociaux ba tout baza prêt na nyonso bon moni visibilité ya internet mutako oteka âme na pour nango batu ba après à sacrifier ba valeur na éducation ba parents ba pesi bango kaka pour na matalanisme kaka pour na matuvisme kaka pour na ba abonné yé pas comme ma fille à sango na algorithme na barre de recherche soka ba te tabi mon premier parce que la preuve est là soko lingo yeba buzz mutako na na réseaux sociaux au cœur à scandale moi azui yo ke beta kombo na e beta ka kombo ne so que les actes dans les demeure tchaka d au mona nga na obima na fil de recherche so tika ka te o ma ya tuma m yena e ne ba obima ne habite ezaki pour na matu vu ezaki pour na nini to sentir ata culpabilité. Et le comble dans cette histoire, c'est que ba fille yango ba publier ba lumbwe ezatana ma mibali na bango nda côté au moins mobali a bali na alliance ba publier ba vidéo na na réseaux sociaux scandale oui c'est honteux on a vu banzoto na bino et ça li soni mais tangu ba publier on a mibali moko boya ba makango ya ba garçon mo o ba famille kutu peut-être ba yebi ata na lisolo te o ba famille kutu ba yebi ata te ndi angozo ça passe na mi tout na chaque fois que ba se retrouve en position wana ba famille na bango et réagissera ndenge nini face à ba réalité ça dit biloko ba noko ba vandela nzonzi pona obalisa mwasi et sambwe na réseaux sociaux yango ba mona ba fille mususu ba okende famille zo ko fixer montant te parce que bango déjà boy moi na telenga na réseaux sociaux ba makamune bimi bozana na courage o tia cher ndeni bo ça kutu nyonso ke bozu chance mutayo lokote azwa e kaka yobo mabala ope ba okende e oumila répéter mikolo so okuta na jeune couple mo basali 10 ans okumisi nzambe 5 ans 10 ans ke musika 5 ans okumisi nzambe potale etamboleli ya bandeko makolo ngulu bato otambo mabe sope na minute oyo aozwa ba sollicitation ba appel aozwa ba suggestion aozwa ba demande parce que période oyo za au cœur à makamune ta bongo batu ba kokomelo taka ba komasa nzoto bien ana bolumba bien ana eloko bwa bien ana teton bien ne bilo ba okoma na privé na ye donc nenga za ba garçon ba sala ba deal ba ozwa le musu dia ba appel ya ba boss moko boye ba oluka petite anazabi et petite anazabi le musu ba oluka yango bo mona que ba fille quoi ba comprenait que sex steps so bimi les opportunités pour na yo ou ça peut-être l'art surtout sur nous autres vous avez qu'à soin bon se sentir sous-gêné pas c'est comme il y a ba famille na biso pas c'est comme il y a ba parents pas c'est comme il y a jeunesse o ezotala o lobby ba on des fois ça relève na biso ba on kanisa on dirait vignon so yango wana ba on kanisa qu'on dirait soki a commis na position wana au kanisa on dirait soki yepe vidéo nepe bimi bongo nde yango makambo biso ba auto mona na boîte ka so les anniversaire à mutu une fois l'an biso ba auto kenda ko stafete to melara chicha te to melara alcool te to za intéressante biso ba fille à sans perruque sans lycée biso ba fille ya na ebité à lokolo kilo biso o saparaté biso ba fille to bimaka occasionnellement biso ba fille to zalaka ka mobali wana ka yendo zana e o te kisate to za intéressante yo ba traitera biso de tout awa valeur à bon moi c'est za wapi dignité za wapi mobali yango aza na million na mbongo po anya ke baloti soki ezaka pour na amusement
ko sakana yango nga muki ata sala ko kitoko yaya e bimisa ko miyo ina zolo le roi mutale pilipili ebele nde faut filmer ngo bo filmer la nini bo filmer ko bo ba souvenir net ye loko nini hein bo filmer la nini pour na souvenir ye loko nini mona kala na ko comprendre ezali na ba dégâts te to ebe ba danger na ngoto mais ba danger na ngoto moni to na ba témoin ba personne haut placée ba personne populaire ba personne influente to moni ba conséquences ya ko filmer bo filmer la nini bo sa ngona ko pour ba bi ko servir bien un jour ba fi ba comme filmer vidéo à mobali ba bombi ye mo ka zo bimisa ba vidéo pour non sa mobali chantage pour non garder mobali et comme nini to komi wapi a komi na viral na algorithme ye na ye azomo azo sa ne ba challenge azu makambo ba vidéo so sa les ozwa ba tu ba zo ko commenter o communauté ni bana ba ozwa ba exemple mukolo nisko nga wata a ça la même erreur héritier watana ba ça la même erreur na fio bazaka na e ba sala snap et bima mais wata zaka interpellé trouble à l'ordre public Rawata mwana mokonza kota abolo côté azaka kuna nzela ok makala so ba relation na été wata zala interpellé na justice pour la trouble à l'ordre public pour la scandale sur les dépravation de mœurs babilo wana nyonso ba interpellé wata pour ni fio ba interpellé te pour ni ba TikTok o ba sa ba bavi o ba zo interpellé bango te pour na nini bango ba zo interpellé bango te pour nani bango ba vidéo na bango sur les réseaux sociaux ba scandale na bango sur la toile ba os à l'interpeller mais wata ba bengai c'est dit bino pour na mutu o azana influence o so bo sambisi ez un impact o tango futa mando futa mbongo ebele donc ba na TikTok ko bomo na ba malonga te o bango ndeko ba o détruire ko les gata peut-être ba wata wana bango te baza image modèle ya jeunesse congolaise ya tous les jours ba dégâts ça me belé c'est ça que pour na bilongi obenga so mutaza influence c'est ça que bengi mais so que ça bosembe bano bomo na bango te so bokomi ko interpeller bon ok sambaka ba futa ba mandi le mususu pe ba otika ba bêtises autres hein comment est-ce que mutu ba dénudé a ça ne ba vidéo azana vie normale o tambola na e besoin interpeller été finalement besoin interpeller ba nani kasi hein bomoni na France kuna bavandisi ba Adé Laurent bavandisi ba nani bavandisi ba tunyonso ba osa ba biloko ke ba mona ke ezo dépraver ezo conduire jeunesse en erreur bomona ba osambisa bango c'est vrai que sur certains points ils ont tort sur certains points ils ont raison mais au moins bazuka bato bazalo roi image à société image à jeunesse oh bazo prendre un mauvais exemple ba bengisi bango ba bengisa rapé banoyot parce que si longtemps que muto constater que un jour une bénita qui a beaucoup d'abonnés à ça que le robot ba bengi ça a été bon to ba beta vanda na poto ma rappel Kinshasa un restaurant ne peut awat beaucoup sambisi peut par conférence ba o ba sambisi kuna na France ba ta communauté ba za ba français mais ba vanda na ba Dubaï ba sali ba ni audition ni en duplex donc beaucoup c'est ça ba benita na ba audition en duplex ba o nyoso ba ça ba dégâts ba o ba za Kinshasa bo bengi si ba na ba bureau ba y physiquement c'est aussi possible non. C'est aussi possible. Tu peux ni ça la mouti. Mais si on copie à quoi ni kasi. Il y a malamu ya mwana to copier. Parce que ceux qui va sanction sont à la sévérité sur ba acte sont à la poser. Ba tout mususu va copier. Finalement l'affaire devient interminable. Biso to yo ka passer pour toi na bana basi. Biso to na passer pour toi na ba leki ya basi. Biso ngana na ba leki oyo ya basi oyo so bo moni bango bo ndimate. Non, ba leka basi o penza le oso ba koti na TikTok na ebité bazana ba pe na ba réseaux sociaux mais bazana kata ba ramna ba mususu du coup c'est trop discret ce qu'on a tala que heureusement quand on a ba valeur mo boy ba inculka biso na ebi ke baleki na ba ko se retrouver na ba vie wana ti ce qu'on so bazaki ba film mo boy ba na besoin ya visibilité bazwa pe makambu ba pe na soif fabilo kwango ndeko bangati parce que le modèle ngo yango wana so lingo comme visible ou comme viral pour intéresser bato finga makasi soit ça léger à Konzamboga bossa quelque chose il faut que vous puissiez faire votre travail nous saluons ça matin ministre de jeunesse pour instruire le moko pour instruire le moko pour interpeller bato na bino yo qui répondre de leurs actes.
bavure eleki. TikTok est comme une machine à destruction massive. Ils ont servi batumso pour la business. Il y a réel, moutate ka moi bilamba na moutate ka moi sani na. Mais ils ont servi batumsusu pour la business ya oteka nzoto na bango. Bah challenge nous est tolérable, bah image nous est tolérable. Enfin bref, je pense que j'ai assez parlé de cette histoire. Juste pour dire que l'État congolais, les autorités compétentes et la communauté, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Nalobaka une fois l'émission mon YouTube nalobaka soke zala ki que batora ba biso tozala ba émission moko ils ont instruire to pesi éducation to pesi conseil et contribuer à l'éducation to sali so biso ozala na ba visibilité. Genre to beta ba 200K to beta ba 1 million mutu to otika buzoba o luka ana vanda kaka na sali ka émission le roi demeure. Mais aussi longtemps que demeure on beta 2K 1K et que bango kuna so asali ba bêtise asali 100K 200K, le choix est clair. Le choix est clair. Malheureusement communauté amso est propulsaka biloko ya bongo mais badora ba biso nani on tiaoka nani on poussé nani on propulsé. Même la preuve bato bana ba maison na ba business pour non payer ça ba contrat oli ba mi lo ba ke entreprise nanga structure nanga il faut na image mo ya propriété et quand on a image mo ya bato mo ba felete il faut to stopper ça ba contrat na bato mo ba zo prôner ba valeur té bon payer ça ba contrat na ba demeure té ba bev té ba mombaya té bon payer ça ba contrat na bato wana pour na bango oza mutakala oza sextp oza fi à partout du moment qu'on a visibilité. Un point, c'est tout. Bateau ba ko reprocher soit disant ba très instruit. On va comme ça sur ba remarque dans ba commentaire. Et puis non plus ba demeure. Franchement, soit disant tu as étudié, mais moi je me demande quel niveau d'études t'as. Ba monde ba abonné kuna, ba monde ba fan kuna. Bateau ba juge ba biso ba fan ya bateau ba déprava ba meurs sa longueur des chemins. Il est temps que chacun fasse son travail, que chacun joue son rôle. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se dit à bientôt. Oh, Yahweh, mama.